La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolanda biso. Bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Bandeko nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu karande na lobaka. Bonjour, bonsoir. Yango penza et dépendaka na air oyo okolanda émission topé analyse na biso. La famille na yena nto solo la likambu ya mama Sandra Mbui na mobali na yepo. Tozo mona ngo na réseaux sociaux. Mais mutu na mutazo beta histoire ya ngo na ndenge na ye. Toyoki kuna bandeko ya mobali ya mama Sandra Mbui bandeko ya papa Don Bosco ba matina live pona koloba to evite eske baza bandeko biologique to bandeko te. Pour lelo na réseaux sociaux affaire réseaux sociaux ekoma ndenge nini ekoma boye mutako banda pe live na ye bandeko mo ba mati ya lukuta ba bimi po ba ya koloba biso to yebi biso to sala boto yebi déjà ba bloc wana nyonso elekaka na réseaux sociaux juste pona ko salir réputation ya batu. Alors boyebi na chaîne na bino Xile Botelwa TV azalaka on a pona ko ya koloba ba vérité, rien que la vérité. Bato balandaka biso, bato batalaka ba émission na biso, bato batalaka ba analyse na biso, bayebi ke awa chez Xile Botelwa TV tolobaka penza vérité ya likambo lolenge et sengeli. Nazo comprendre te bandeko basi o boza basi lokola biso nyonso o boza basi lokola Sandra Mbui lolenge bozo ya kofinga Sandra Mbui lolenge bozo ya kokondane yaya ndako la rate moye oyeba e place etangaka izate. Moi c'est nyonso o azosala analyse ya Sandra Mbui zwa conscience. Toza basi zwa conscience tant que moi si. Oyoki belle famille ya mama Sandra Mbui ndenge tozoyoka ke mutu wana yeki koluba aza ndeko ya mobali ya Sandra Mbui. Soki belle famille balingaka ote baza na droit topé baza na capacité ya koluka ko salir réputation na yo so balingaka ote. La famille affaire libala ezaka compliqué. To lukarate to kotaka mamba mabala batu o Sandra Mbui banda ko vivre na mobali na ye nanga na yo to yebite. Kote msusu toyoki ba rumeur ke mobali ya Sandra Mbui akomaki ko bima na domestique. Abota na domestique na bango ya ndako. Kote msusu toyoki ke Sandra Mbui na mama Bokilo na ye bayoka na kate, mama Sandra Mbui alingaka Bokilo na ete, est-ce que boebi eloko nini o Sandra Mbui si réellement eza ya solo, boebi pourquoi alingaka mama Bokilo na ete? Vous croyez que muto abali na famille après mbala moko après libala kaka aboyi kolobisa ba Bokilo, azolobisa ba Bokilo te, alingi ba Bokilo te, alingi ba semeki te? Non. Toza basi. Bandeko bosala analyse oyo. Boyoki famille soi-disant baza famille ya mobala Sandra Mbui. Est-ce que boyoki Sandra Mbui ye moko? Nalinga bato balandanga bayebi ki nasalaka analyse nanga avec sagesse. Toza basi tana no mayele fongola na no matoi zongisa na no makanisisima. Soki famille ya papa Don Bosco balinga ki meme biye moko ndeko na bango balinga ba mata na live te pona koya koloba ke toza na ebele ya kobimisa. Sandra Mbui na mwasi na mobali na ye babalana coutumier religieux civil. Sandra Mbui na mobali na ye bazalo kwa Mike Kalamba ina penalité. Sandra Mbui na mobali na ye aza pasteur, Sandra Mbui aza serviteur de Dieu, aza servante de Dieu, pardon.
Soki lelo libala na bango ekufi ke o Sandra Mbuyi libala ekufi ye na papa Bosco baza ba addict babi ko kabwana eza solution na batumi balu bo tambola tengu. C'est vrai Bible ezopekisa divorce. Soki lelo ba divorça toyeba ke seke esimbi te entre bango mibale ba divorcer. Bozo condamner directement Sandra Mbuyi mobala sombela o ba immeuble yaya mobala ko sombelo ba immeuble mais soko peso kimia te échec. Moi c'est ala na besoin ba immeuble te basio bazala kana mobala za na mbongo a tonga na ba immeuble ngana vena nga bala ba matérialiste. Vous croyez que kimia ya libala eza kozana ba immeuble? Pour la moni ndeko moko na live alobi Sandra Mbuyi za motema mabe mobali ya sombela ye ba immeuble l'immeuble ya 12 portes mobali ya tonga boye yaya mobali ta sombele o villa kimia motema soki ezate eza chèque. Est-ce que vous savez pourquoi moi si atikaka moi si ya patron atiki patron akelinga domestique? Vous savez pourquoi? Ce qui Sandra Mbuyi azaki na kimia te na libala wana fala ya oloba na réseaux sociaux kende na zabo na libala ngo yanga na kimia te kende na zabo na ba problème songolo paka fallait Sandra Mbuyi ya oloba ngo na réseaux sociaux. Réseaux sociaux tozi matière ndeto mesana kozwa matière na moni mutu tout a olobelango mais affaire moi sina mobali to ndima to lingaka te koyo opesaka bato ba faute. Bino bokasi libala eza lipa na nguba. Bino bokasi libala eza facile. Libala eza facile te. Bato botondisa ba live o bozo ya Sandra Mbuyi aza boye. Botu na Sandra Mbuyi aza motema mabesa yaya. Na mabala na bino bwana ba problème te. Na mabala na bino bozaka 100% très bien, 100% bien. Lelo boye ko condamner Sandra Mbuyi po boyo ki likambo ye na réseaux sociaux. Alingaka mama bokilote famille mwasi na ye famille mobile ne kuta linga bango te. Soki famille mobile balingi yo te o linga bango na makasi. O nani o awa na réseaux sociaux abungi phénomène bokilo. Nani abungi yango? Parfois ba famille mibali to bala ba mona lokola bana na bango ba mona lokola bandeko na bango nde bayaka na ba millions na mabala. Excusez-moi. Parfois ba famille biso to kotaka selo bango ba mona lokola soko bali mwana ba soki ka bobongi na vie bokom na niveau moko na level moko malamu selo bango mwana ba munda zen aye na ba millions bino boyene yo o contribuer ne lo côté na libala. Soki Sandra Mbuyi alobisaka bokilote ebandi lelo ebanda kala ebanda mukolo nini pourquoi ba permettra kiango pona nini bakenda kobala e so disant ndeko ya Sandra Mbuyi o matina live alobi ke boye botu na yene ngazana banda bala est-ce que ba semiki bakenda dana ndako na ye non. Na sala émission moko ya Sandra Mbuyi série makambo erenyaka ke mobadi ya Sandra Mbuyi abota libanda. Tozongisa émission wana. Ke mobadi ya Sandra Mbuyi abota libanda. Na sala émission na awa na Ursi Boteula TV. Est-ce que boyebi pasi o Sandra Mbuyi azara na ona ndako na libala. Boyebi o ye a vivre na ndako na libala. Est-ce que vous avez pas si opé mobile n'a vivre en andako libala? Tant que bala tozara deux personnes na ba caractère différent. Ba balanaki, ba vandaki ensemble. Ceux qui bazu problème, famille mobile boyo bimisa likambo na réseaux sociaux poani. Ce ba yo bimisa na réseaux sociaux c'est parce que Sandra Mbuyi aza reconnu. C'est parce que Sandra Mbuyi aza mutoa yebani.
Vous croyez que ceux qui pasteur Bosco abalaki ka mwasi ka normal ibo mwasi normal est-ce que balinga ba bimisa likambona na réseaux sociaux? La famille tout ça banalise bato ba sage ko. S'il vous plaît, partagez l'émission. On déco Zolanda Biso. En tout cas, na bondeli na bolingwa nzambe. Partagez l'émission au batba yo katanga. Partagez l'émission na Facebook, partagez na WhatsApp. Tindela bande ko balanda. Tout ça la analyse à bato mayele. Tolinga même pas. Tolinga ka te ko sala analyse moko à la con. Tolinga te ko sala analyse moko ka juste pour gagner des vies. Tout ça la musala oyo na motema malamu et puis na sincérité. Libala eza union sacrée, il y a deux personnes. Pourquoi famille baye na likampu na réseaux sociaux? Soki ndeko na bango abala ki mwasi o aza reconnu te na réseaux sociaux. Vous croyez que balinga baya na matière na réseaux sociaux? Matière elinga royate. Mais ce qui lelo, babimisi matière na réseaux sociaux, babimisi problème au na réseaux sociaux, c'est parce que bayebi muto bango babali. Bayebi ke photo bimisa ngo na réseaux sociaux poto sambu saye. Yaya to yoka de côté. To yoka de côté. Lelo boyo ki famille mobile ya mama Sandra Mboui. Boye ko finga Sandra Mboui na réseaux sociaux, mingi bo finga e par haine. Bofinge na motema mabe, mais parmi nous, tous na bashi awa bashi ebele, boyebi ba problème boza na mona mabala na bino. Bino bokasi bangonde basela nzambe ba leki ya Yesu. Bokasi ba leki ya Yesu. Ba leki ya Yesu te. Ba leki ya Yesu te. Baza baleki ya Yesu te. Bana mitema, bana mai na makila lokwa ngana yo. Bape na motema lokwa ngana yo. Sandra Mboui ana motema. Ana ba place au parlo ba non. Na kokite. Ce n'est pas dit que son moutaza servante ou serviteur de Dieu, il fasse supporter bêtises. Non. Pouti ko condamné. Vaut mieux à divorcer qu'à kufa nanda kwa libala. Si ka biso batuto yaka awa na réseaux sociaux, ce qui moi ça meli sniper, to ye a to bandi koloba, a kufi pona mobali, ce que zo simba tetika, ce que zo simba, si to yaka opesa conseil awati. Bande ko basi. Biso te batuto to te yaka bande ko na biso, ce qui libala simbi tetika ko kufa nanda kwa libala te. Biso te. Et comme Nathan a servi Sandra Mboui tolobi fala kanga motema pour sa servante de Dieu, est-ce que boyebi oya akuta na ona libala wana? Famille mobile ne ba mitema mabe. So bazaki famille moko civilisée, so bazaki motema malamu quel que soit problème, balinga baya ko étaler na réseaux sociaux te. Baye na réseaux sociaux pour bayebi ke pasteur Don Bosco a na problème ité. Mais Sandra Mboui aza reconnu. Ce qui to yebaki mobile ya Sandra Mboui na réseaux sociaux. Eza pona nani? Eza pona Sandra Mboui. Ba yebi ke soki babi ba ya nango na réseaux sociaux ba obebisa ministère à Sandra Mboui. Ba koke ko traiter ngo à l'amiable sili. Mobile ya Sandra Mboui, aina Sandra Mboui to famille mobile ya Sandra Mboui ba ina Sandra Mboui pa abota autiste. To lo belango. Mama Sandra Mboui azana mwana autiste abota. Ibanda banda wana. Barando ya yena belle famille banda wana. Est-ce que aza mutali boso o ayoka na belle famille te? Aza mutali boso o belle famille lingite? C'est toujours comme ça. Et mba matina banzembo ke bande kwa basi balingaka basi ya bande kwa mibali te. Bukasi famille o balingi yo te. Ba yo loba makamba malamu pona yo. Famille o balingi yo te. Baya ko sanjola yo. Baya ko netola yo. Baya loba makambo kitoko pona yo. Non. Toza mitema malamu.
na dossier autos mitema malamu to wela ko condamner te na eli boso na bino pona condamner Sandra Mbui te pona condamner pe pasteur Don Bosco te mais to ça la analyse ya bato mayele bato bayaka na ba masolo batuna bato bayaka na ba matière na réseaux sociaux bayaka na ngonde po ba salir image ya bato ba memi matière ya Sandra Mbui na réseaux sociaux nde po ba salir Sandra Mbui. Mariage à contrat, il y a des personnes. Toké na l'état to signé. To eli bosa nzambe to fuka mi to bi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais ceux qui li bale comme fardeau pour na mutu. Ceux qui li bale comme mema mutu na liwa okati. Liboko soki tindo na mabelongo lango. To permettra divorce te, to permettre en gote. Mais ceux qui comme na temps moko boye pour sauver des âmes. Basi obo kufa ebele na réseaux sociaux. Bato bo vande la Sandra Mbui na TikTok. Ba bo vande li ba live na TikTok. Mais bo sa ba première ya oya kolobara ah ce qui li ba les simbité mi bimela na yo quitter avant que ça la trop tard. Le lobo balou que li Sandra Mbui pas quitter abete la bino li solo. Si c'est réellement vraiment que mambango toyoka ke a quitter et musu mote me soukié et musu a encaissé belé abombi belé bino boyebi douleur ezaka na motema ceux qui moi ça zo sala mobali zo sala mais famille ya mobali ba mona ka lokola nyoso ya mwasi bima e pa mobali boyebi douleur ezaka na motema osombi elamba belle famille fingio okangisi suki belle famille fingio selon bango mbongo wana ozozwaka epa mwana bango mais babosani ke to aussi tu travailles Sandra Mbui travaillaka Sandra Mbui travaillaka elle travaille dur elle gagne aussi de l'argent moi si mon retard luka quitter libala na ye juste ka pour un sentiment moi si mon côté et surtout bango baba servante de Dieu, baba serviteur de Dieu, Sandra Mbui servante de Dieu. Aucune femme, je dis bien aucune femme, a luka quitter son mari juste à cause ya ba bloc à mike. Moi si mon côté luka baby sa réputation na ye. Abo ya libala na ye. Juste parce que belle famille lobby, batwa lobby. Moi, si mon côté. Ayebi o ya vivre nanda kwa libala na ye. Ngana yo peut-être toye bangote. Sandra Mbui peut-être oya na ye kolobate. Mais au fond d'elle, ayebi ce qu'elle a vécu. Ayebi. Mobali abimana mwana musala ndeto yoki na réseaux sociaux que mobali abota na mwana musala webi douleur isala kati webi Didi Stone loso lobisa sindite poani à cause de ça fait mal au cœur mwana musala o azana ndaku na yo o apangusela ba nikeli o frigo aseli o biloko mama ayeli o biloko lia. Mais mobali na tandie na mbeto abimi na ye bo eskize nga pona terre. Mobali no abimi na ye e suki wana pete aboti na ye ndeto olanda. Siko yo ndeko zo fongola kamera na TikTok pona ofinga Sandra Mbui. Yo zo fongola kamera pona ko critiquer Sandra Mbui. Imagine que ça yo. Quelle sera ta réaction? Ce que ça yo. Ceux qui va divorcer, boye ba que Sandra Mbui ameli trop. Ngana kondana bandeko basité. Na kondana bandeko basité. Mariage eza mambo ebele. Mariage eza na bitumba ebele. Diable a combattu mariage makasi. Mariage eza na bitumba tellement. So balongio na libala te. Balongio na bana. So balongio na bana te. Bakoti na kota mobali. Bakoti na kota belle famille.
souvent toyebaka makambo eleka na banda kwa bato te mais toyaka nde kopesa ba point de vue na biso opesi yango po confirmer non tozalaka sage biso bato tosala émission eza ndeko mosusu atalika analyse na yo esili yake tala lisu analyse mosusu te mais analyse o atali ya yo opesi deya ba fausse information pa na ye etikali bongo lokwa vrai obebisi réputation ya bato eza libala esimbi te soki Sandra Mbui ana tort soki pasteur Don Bosco ana tort eza libala na bango Sandra Mbui abala depuis na neni est-ce que deya boyoka matata moko na réseaux sociaux est-ce que deya boyoka vent moko eye na réseaux sociaux pour na libala Sandra Mbui mais lelo belle famille badilt balali balamuki badécider baya obimisa likambo na réseaux sociaux. Vous croyez que bango bana raison? Non. Bandeko basi toti kofinga Sandra Mbui toti kofinga pe mobali ne libala eza ya bango mibale biso ba oyeleka na ba mabala na biso tobeta masolo te osala émission oya koloba na TikTok mais mingi bozana bwana ba problème à love bwana ba problème okute leki Sandra Mbui. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oh ya moni na libala na ye yo na ngato ebite. Boyebi réputation ya Don Bosco, ya pasteur Don Bosco pardon, ndenge beba na ba image o ebimaka ke mobali na ya bota na mwasi musu libanda. E mwasi na ye nde Sandra Mbui mobali na ya bota kana mwasi musu libanda. Nga salaka émission na yana nde komo kwa benga kanga tata mwasi ya Don Bosco ya pasteur Don Bosco abenga nga paulo bana eza ba mensonge eza lukuta biso ndeni to ebi yango te biso mena ba conflit o ba mbale bana ona ba nungu ebimi likambo ane ebimi ke mwana ngo abota na mwa musala na ye. C'est la vie. Mabala yana mambo belé. Libala yana ba problème belé. Boti ko kondana batu inutilement. Boti ko condamner Sandra Mbui. Boti ko condamner Sandra Mbui ka dans les pamba boye. Boti ko condamner. Boti ka pe ko condamner pasteur Don Bosco. Pona nga na ko loba kutu pona nga na ko condamner mobali parce que famille na ye nde ba ye na matière na réseaux sociaux. Est-ce que boyoki nde kwa Sandra Mbui na réseaux sociaux? Babaki la réputation nde kuna bango. Réputation ba somba ango te. Lelo to ya to lobi mais lobi mwasna mbali ba ozongana. To suka api. Ya mu pepa libala. Ya ba komba libala. Bo ya bo koti na kati bo tie munoko bo lobi. Mais demain ou après demain, ceux qui libala na bango ezongi, ceux qui na couple na bango ba yokani, réaction na bino et ozala comment? Bato bele ba beti maboko na kamwe na TikTok na moni na bato ba sala ba analyse te. Na bato ba sala ba live te. Mais bato bele ba beti maboko pour na dossier au pourquoi? Internet bolingaka basala nzambe bakuwe ya pona nini? Po apparemment ndenge mama Sandra Mbui problème ekomeli apparemment esepelisi bato ebele. Kotala bandeko be na live nde bazo seka apparemment sekisi bato ebele. Ya ba mabale bomba makambo Ba mabale bomba makambo. So kutani na ba belle famille ba ndoki. Okutani na ba belle famille wa mabe balingi ote ba détruire yo.
Mabale bomba makambo ebele, tellement ebele. Belle famille oloba, alobisaka mama na biso te, boyebi mama wana soka alobisaka Sandra Mbui te poani. Soki mama bokilo wana ndaza motema mabebi no boyebi yango. Soki mama wana ndakangela ekanda dans le vide, bino boyebi yango. Boyebi yango. Ozana kutu msuyo pena babokilo basebi kino boloba na te. Mais au vendeli caméra, au condamné Sandra Mbui. Moi si le quoi yo, boka soniko. Boka soniko. Tant boko ta dossier en boka soni. M'ont appelé ça bino vraie version likambo ezaka Sandra Mbui na mobali na ye. Ata ba membre ya ba membre famille ba ye, famille tout ba côté la moi na bango. Sauf famille Sandra Mbui ba bimi ba côté la Sandra Mbui. Jamais bon na famille mobali ye et côté la mwasi et salir mobali. Jamais pe bon na famille Sandra Mbui ye et côté la Sandra Mbui et salir mobali. Famille tout ba côté la moi na bango. Ba côté la moi na bango. Alors totika. Totika. Ndenge yo kote la ndeko na yo, ndepe famille ya papa Bosco, ba kote li papa Bosco na likambo yo. Ba yo bimisa, ba bimisi ka mabe ya Sandra Mbui. Est-ce que ba bimisi mabe ya mama na bango? To ba bimisi mabe ya ndeko na bango? Mais bino boyoki ka Sandra Mbui, aza mabe, asala kibi, de na parcours a bolingo na bango nyonso. Sandra Mbui ka ndaza mabe. Ndeko na bango pasteur Don Bosco aza bien. Maman na bango ta baba kalobisaka mama te, maman na bango aza bien. Maman na bango aza bien. Ka Sandra Mbui ndaza mabe. Non. Non. Biso tanke basi. Fallait vraiment ce qui moi si moka koué na libala. Toya kapena kusala ka banalise. Pour tomboke la mibali. Au moins moi ça ça mobulu na libala aza comportement mabe ndeto ya ko s'en charger na ye. Mais tant boyoki ke belle famille kuta lobisaka te, boyoki na vraie cause ya likambo te, directement bo fingi Sandra Mbui échec. Toi mité mama be. Toi mité mama be. Yende ko na bibi na réseaux sociaux. Ye ce qui soit disant ndeko ya papa nani, ya papa Ndo Bosco. Amote mamabe. Amote mamabe. Boala na kilote. Ti bo matara na ba live tinzi pe demande mati pour expliquer likambo ndeko na bino boala na kilote. Boala na kilote. Il faut boza na kilo. Pour on mata na live mati pa na live obanda ko expliquer problème ndeko na yo. Faut amoter mamabe. La famille, j'espère que tout ce qui a na lobi belé, partagez-le un message au na bolingwa nzambe. Na lobaki na debi, na yako kote la Sandra Mbui te, na yako kote la Don Bosco te, mais na lobi likambo yo, na ndie na moneli yango, pepe nango na réseaux sociaux et kende mabe. Na lobi yango par rapport ndie na moneli mu pepa likambo yo. Et kende mabe. Patu bo finga Sandra Mbui mingi. Je pense pas que en o bo fingele, ils aient un problème ou. Je pense pas. Bo finge poani, po zaka na majabu. Po le kaka na majabu. Po majabu zana batebele ba yinango. To bo finge ka par rapport à dossier ou. Il faut qu'on vérifie. Mabale bomba marambo ebele. Ba belle famille pe ba bomba marambo ebele. Il faut qu'on vérifie. Basi ba vivra ba marambo ebele na mabala. Ibali ba kipate. Mais les femmes souffrent. Ils ont pas si paiement. À la famille, partagez-les, abonnez-vous. Si vous êtes là, si c'est la première fois que vous êtes là, si c'est la première fois que vous trouvez Irsil Botola TV,
s'abonner, au commenter, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger. Partagez vraiment partout et vous avez mal à mingi. Télanga j'aime bien, tant vous s'abonner, activez la cloche de notification pour que prochainement, surtout y a une analyse na biso ou landa biso ici quand nous sommes là. Alors télanga j'aime bien, na bolingo nzambe et mes vidéos vraiment. Partagez na bandeko, partagez na ba groupe nyon sozanango, ba yokata, maloba otolobi, et vous allez malamu mingi. Tokutani na bino à la prochaine occasion, ceux qui t'attendent Zambé à Zongite ba bonne année na biso nyonso. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.